Zoumel 1000 ezope kisabiso makambo. Soki ngami ko na komi ebotu nanga so na komi ndeni. Ngami ko na komi soko sakai nanga kaka. Na bengika Zoumel 1000. Pour radio wana non. En tout cas félicitations. Je rolobani pour na radio Zoumel. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana za matata. À partir de ya soki za soki na France, mboka na Belgique, en Allemagne. Monte un volcan. Bien, moya bien. Keba. Ndeko keba na baje ya maseki ya koya kokosa peuple nokite na nzela ya radio Zoumel 1000 okoya kobima na mpwasa. Isengeli koyeba ete lisanga lia sanko pe bayi ekolo Belgique bandimi sikawa obokonzi ya Félix Tshisekedi pambate yempenza silamaki koponama na bayi mboka. Les États n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Que si l'on voit un lion débordé de gentillesse à l'approche d'un troupeau de brebis, il faut s'en méfier, car cela n'est pas l'expression de l'amour qu'il éprouverait envers le troupeau, mais plutôt celle d'un appétit vorace, dissimulé derrière un simulacre de compassion qui cache mal sa réputation de prédateur. Et lorsqu'un prédateur se met à jouer au vigile ou au protecteur dans la proximité de la bergerie, il revient au berger de redoubler de vigilance. Monte un volcan. Bien, moya bien. Keba. Papa Bouddha à l'alité, Papa Roger à l'alité, Maman Rosalie à l'alité, Basali Koutengela, au peuple ya Kosamate, na lokuta ya baini ya Congo, oh na landa te, badisco ya lokuta ya baoposa, amakalamba ya sila. Radio Zoumel ezali kosala mosala ya makasi. Zoumel ebimisa lokuta ya ngwanda poasa. Zoumel ebimisa terminator poasa. Hotel Ngala kota retrait. Bandeko babulingo mbote na bino baibomisa na kulanda radio Zoumel 1000. Bandeko babulingo lelo tozali lesengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino o bomisa na kulanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babulingo lelo ezali mokolo oyo toyambi bandeko baye lisusu po ete bakoka kolobela na oitali bongo actualité nyonso ndenge ezali koleka kuna na mboka pe bango pe balobi ete bakoki kovanda kimia te à chaque fois soki actualité ezali na kati na mboka ebongi malamu bayaka pe kopesa makanisi na bango mpona kolakisa eloko nini oyo pe bango bazali kokanisa na oyo etali bongo masolo ya mboka. Yango wana bandeko baye mokolo mwa lelo po ete bakoka kolobela biso na oyo etali bongo makanisi na bango na oyo etali bongo baaktualité ya mboka. Yango wana ezali esengo mingi tosengi na bino bokolanda bango penza na kati na bokebi pona koyoka eloko nini oyo bango babongiseli bino pe na banzi ete mituna na bino pe ba point de vue na bino yango wana nde ekofaire avancer biso na masolo na biso ya butu ya lelo kasi pona yango na baluki nano epai ya Monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza, merci mingi pona présence na yo na kati na masolo na biso ya butu ya lelo pe équipe mobimba ya Radio Zoumel 1000 to pesi yo bambote ya mingi esika ozwami. Oui, merci papa projet ngape lokola na pesi yo moko mbote, papa Jacques mbote, mama Rosalie mbote, ndeko Denis Kakoka mbote, mama Kimpala esika yazali mbote,
bandeko nyonso papa loma loma pe na pesi mbote pe bandeko oyo bazolanda biso na ngonga oyo ba auditeur na biso na pesi bango mbote nzambe abatela bango ba passer weekend oyo na kimia grâce ya nzambe ezala na mabota na bango. Merci papa Roger nazomseli au moins. Ok, merci monsieur Pierre Maziza. Alors on attend au pays na baluki bongo epai ya monsieur Denis Kakuka. Monsieur Denis Kakuka, merci pour la présence na yo na kati na masolo na biso ya butu ya lelo pe équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 to pesio bambote ya mingi esika ozwami. Oui, merci mingi papa Roger. Mbote na yo moko pe mbote na papa Botamba. Mbote na mama Rosalie, mbote na ndeko Aziza, mbote na ndeko Loma Loma, na mama Kimpala, soki bazwe ngonga ya korejoindre biso na kati ya forum, bambote ya mingi, pipa ya balandi na biso, oyo bazali na kati ya boîte. Merci mingi papa Roger na zongiselo. Merci, monsieur Denis Kakoka. Alors, on attend au pays na baluki bongo côté à boîte esika bandeko obaye po ete bakuka koyoka eloko nini yo tobongisi na butu ya lelo. Topesi bino bambote ya mingi ndenge présence na bino na kati na masolo na biso ya butu ya lelo pe merci ya mingi pona temps oyo bosili kozwa ya koyoka eloko nini oyo équipe ya Radio Zumel 1000 ebongiseli bino na butu ya lelo na nzela ya bandeko. Pe na banzi ete mituna na bino to ba point de vue na bino ekozanga te ko leka kati na masolo na biso ya butu ya lelo. Alors natango na baluki bongo epai ya monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza na banzi bino nde moto boye na masolo po ete bokoka koyebisa na biso eloko nini oyo bino bobongisi na oetali bongo masolo ya mboka pe na ba analyse o bolingi kosala na mokolo mwa lelo. Sans plus tarder, malobe ezali epai na yo, s'il vous plaît. Oui, merci papa Roger. Merci pe na balandi nyonso ya Radio Zumel 1000. Na pokwa ya lelo masolo na biso ekotourne na makambo oyo ezokoleka na mboka na biso. Touti komona maponami ya ba sénateur oyo epesi mwa mobulu na mboka pe ba mikano oyo euti likolo na niveau ya présidence tokotala soki ba mikano wana ezali normal to ezali normal te tokotala pona nini makambo wana ekoki kozala ndenge wana. Papa Roger, masolo ya mboka nakanisi soki likambo ezokoleka tozwaka ngonga ya koya kosolola na baninga na biso baimboka pona kotala oyo ezokoleka na mboka na biso. Me tobosana te touti wapi, toza wapi, tozokende wapi. Papa Roger, na oyo ezokoleka na mboka na biso, pe tozokomona batu ebele, bamindele, bakomi kozinga mboka na biso, pe bakonzi ya mboka na biso, bo banzinzi, me tomi tunaka mingi, touti wapi, toza wapi, pe tozokende wapi. Papa Roger, nyonso wana nakanisi na masolo na biso toyebi ba intérêt ya ba mindele ezali mingi na mboka na biso, mais il faut toyeba pe to pote to batela pe ba konzi na biso parce que soki to alerter bango te un danger ekoya biso nyonso nde bana mboka tokosubir makambo wana. Lokola na lobi tukobanda na masolo oyo etali maponami. Nakanisi maponami oyo ya ba sénateur eye kobimisa désordre. Mais soki tolandi na histoire ya mboka na biso partout au monde makambo wana esalemaka e arrivaka mosolo elekaka surtout na ba élection oyo ya second degré. Même na 1960 na élection oyo présidentielle oyo ya ba Joseph Kasavubu ba oyo bazalaki na kolo ba concurrent ya Joseph Kasavubu lokola bazalaki plus soutenu par ba occidentaux
occidentaux batiaki mosolo en jeu batiaki mosolo en jeu pour battre Joseph Kasavubu qui était na motema na ye un nationaliste babiloko wana soki totali ezali biloko moko ya kala et puis autour na yango élection oyo ya second degré il faut kozwaka ba disposition epele biso pe tokopesa pe ba oyo bazokolanda biso bakoki kozala pe na makanisi oyo bakoki kopesa comment kozala na ba élection na second degré et pe ça pe kimia na mboka ezala pe donc en toute transparence pe ke batu bandima corruption ezala te ndenge ezali basipson ya lelo tokoloba te ke to confirmer que corruption ezalaki to tokoki koniye te ke corruption ezalaki te en ce moment oyo banquette ezoko ko se poursuivre. Voilà un peu la histoire que tokoki koniye te ke babiloko wana ça circule na bamindele pe ezalaka mais bamindele bazali na mayele ya kopesa nango bakombo mosusu biso toyokaka awa na mboka bamindele azali kosala lobbying wana pour que intel na lobbying wana nini toyokaki awa na parlement européen obi équipe ya ba homme d'affaires ya ba société multinationale bazali na ba lobbying na bango na Union européenne mais ba lobbying wana bayaka na nini bayaka na mosolo wana po basala nini po bapesa bango bakobenga ngo lobbying mais na batu mosusu bakobenga ngo carrément corruption. Mais est-ce que ce qui totali malamu est-ce que corruption na niveau ya ba sénateur na niveau ya ba sénateur est-ce que ekoki ko salema mais ce qui est salemi et ko salema ndenge nini muto akozala ba preuve ya ndenge nini pour se justifier que oui nazwaki mbongo na yo na votaki yo parce que lelo batu mususu ba eko mususu ezoko bima que batu mususu bazoko réclamer ba mbongo na bango parce qu'ils n'ont pas été élus soi-disant ils n'ont pas été élus ils ont dépensé ba mbongo na bango mais ba koni bango te mais iyo ko prouver ndenge nini oyo batu mususu bazoko loba ezali lokola marché oyo ya monte kibandi oyo akosomba azape na mbeba oyo atekaka pe aza na mbeba okokende kofunda epai ya nani donc yango nde omonaka mingi na masolo ya ndenge wana esukaka na ba règlement des comptes na mboka na biso soki tokei na ngambo oyo etali parti politique oyo ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi soki totali malamu bazali pe na bato ya bwania oyo parce que na koki kondima te ke bacha lelo ba candidat député pe ba oyo babimi bazala bato moko oyo batanga te oyo bape bazana mayele te mais baza bato ya mayele tomoni baleki na ba plateau ya ba télévision na ba vidéo ya YouTube oyo ezokoleka na internet bazali ko se justifier mutu na mutu azokoloba ngai na votaki na suivant selon ba consigne oyo bapesaki biso mais résultat ebimi ndenge wana pona nini et pe ba accusation na bango oyo vis-à-vis na FCC ezali pona nini mais soki totali kaka na structure oyo ya Kinshasa namoni candidat moko soit ya PPRD oyo abimi azate tomoni ba indépendant bazali wana est-ce que IDPS bazalaki na boyokani mususu te po ba sénateur et puis bango va pour rendre biso ascenseur na ba élection par exemple ya gouverneur parce que na ba élection ya gouverneur bazali pe na ba candidat na bango bazali pe na ba candidat et puis stratégiquement
ekoki kozala pe ndenge wana po na ngonga ya lelo bango bakoki korevele bastratégie na bango te oyo nano esalemi te biso tovote bino bokorendre biso à sincère na élection ya gouverneur na vice-gouverneur donc sikoyo soki barevele yango ekokoma ke bango bakokoma nde pénaliser biso déjà tosi tovote bino sans que bopesa biso lomeya eke na ngonga oyo ndenge biso toyokanaki bino pe bosalela yango de façon que biso pe to bénéficier na gouvernorat ya ville gouverneur ya ville surtout ville capitale donc ville province ya Kinshasa ezali stratégique parce que gouverneur c'est quand même quelqu'un oyo chef de l'État a construit. Monsieur Pierre Maziza, s'il vous plaît, Monsieur Ndombele a commis à lobby ndeko yo ozali kolobake na ba élection ya ba sénateur ata moto moko ya PPRD abimité et bongo ya André Kimbuta azali moto ya wapi soki okoko pesa nga réponse. OK, Monsieur Pierre Maziza na lombango penza répondre na ndeko s'il vous plaît. Merci ndeko na motuna na yo ezali justement erreur oyo batu ebele batie na mitu ya batu André Kimbuta abimi sénateur te na Kinshasa. André Kimbuta azali sénateur ya province ya Kwango esika na koki koloba province d'origine ya André Kimbuta ezali na Kwango. Et puis peut-être na koki ko bakisa boye batu ebele ba induire batu na erreur na point wana. André Kimbuta azali sénateur ya ville ya Kinshasa te. André Kimbuta azali sénateur ya Kwango. Ndenge chez Okitundu azali sénateur na côté ya Kasai. Bochabe pe azali sénateur ya côté ya Kasai. Biso nyonso toyebi que batu ebele bazongaka na bacoin na bango d'origine où ils ont bazali na popularité pe bazali na personnalité totala kaka ndenge tolobaka soki ozali awa na poto okoloba soko si tu n'as pas investi au Congo oza rien ozomona donc André Kimbuta bazali batu oyo peut-être bamisala na bango makambo ebele oyo bango basalaka ezali na bakote ya bamboka na bango donc ekoki koetone mutu moko te soki abimi sénateur na kote wana André Kimbuta azali sénateur na Kinshasa te Papa Roger na répondre ndeko na biso na point wana donc soki batu oyo bazoko répondre information wana c'est ça qui a fait peut-être colère ya batu mosusu babandaki koloba comment André Kimbuta oyo abebisi ville ya Kinshasa tout ça mais il faut toyeba pe justification ngana landaki justification ya André Kimbuta parfois gestion ya ba ville na biso epesaka mawa mingi Papa Roger epesaka mawa mingi neti oyo ba ville capitale neti ya Kinshasa et dépendaka na gouvernement central makambo oyo etali salubrité yemoko André Kimbuta abandaki ko accuser ouvertement makoki koloba il a accusé ouvertement gestion ya Matata Ponyo et puis batu oyo babandaki kosala propriété na nzela nakanisi na départ ya Matata Ponyo biso nyonso tolandaki ndenge babandaki ko réclamer salaire et ne pensez pas que ezali batu mosusu oyo bazokoya ko réclamer salaire na bango na moya lelo. Voilà un peu Papa Roger ce qui ndeko azali satisfait la réponse oyo na uti ko pesa. Ok, merci monsieur Pierre Maziza natango pe to baluki mbango epai ya monsieur Denis Kakoka. Monsieur Denis Kakoka topesi ope maluba tozwa makanisi na yo na lombango penza s'il vous plaît.
Oui, merci mingi papa Roger na opesanga maloba. Avant na pesa makanisi na ngai na matali makambo ya maponami ya ba sénateur nazongisa nanu na réponse na mutuna oya ndeko awuti kotuna o mingi bazokokanisa ke bazokotia na mitu ya bakongolais ndenge ndeko Masisi awuti koloba Kimbuta akendaki opposé candidature na ye na Kwango abimi sénateur ya Kwango so azongaki na région na ye ozomona ke yango wana mingi bazokanisa ke awa Kimbuta abimi sénateur ya Kinshasa na niveau ya Kinshasa non il représente région na ye na Kwango ozomona ke neti na UDPS toloba boy Eugénie Chita soki chika o tata mwasi ya président Félix Tshisekedi ye candidature na ya awuti kopesa wa na Kinshasa ye apesi na Kasai te yozomona ke mingi pe biloko mususu oyo epesi mbutu papa Roger toloba na biso ipo toloba na bosolo oyo biloko oyo epesi mbutu vraiment na makambo ya élection oyo ya ba sénateur ezali na bozwi ya tata mwasi ya président de la République te parce que bato ya UDPS député provinciaux ya UDPS babotaki ye pete abimité. S'il vous plaît, monsieur Denis Kakoka, monsieur Théo akomi alobi, papa Roger, mekana nkotune langai na ndeko na yoki kaka lobi ke tata mwasi ya président te, alingi penza kolobani ni place wana pona comprendre te. Ok, monsieur Denis Kakoka, mekana ko expliquer bandeko po ete ba comprendre te na masolo o te koloba soki ya tata mwasi ya président. Malobi zonge pa ina ona lombango penza, s'il vous plaît. Alobi boy, po bango bazoloba ke Kimbuta ba permutation te ndenge na expliquer net ba permutation yo au lieu opposer candidature par exemple Kimbuta azonga ki na région na mboka na ye d'origine na pese exemple na bango na par exemple na UDPS Eugénie Chika ye au lieu apesa candidature na Kasai aye kopesa na kini bon parmi batu oyo bavote te na ka ya UDPS ye azali na kati ozomona ke même na côté ya ye moko président de la République na bandien familial oyo eza na ye emonanaki ke bamanke ye badéputé provinciaux bamanke ye ozo comprendre papa Roger na sens wana yango wana mpe tokoloba yo na motema no ba sentiment na yo ya motema oyoka ke bata parti politique na yo ba voter te
ndeko ya mokonzi oyo aza ya président na bango oyo ya parti mpe aza wana na kati bavote ye te ekosala nini? Tu seras blessé humainement toloba be busolo. Mais soki otali ndenge mpo nga nalandaki bango moko badepute provinciaux wana na bavideo oyo baposte surtout oyo ezali na soki Congo synthèse nalandi moko azokoloba que il y a un certain Senga soki mawa bakotisaki ye na liste ya bato ya IDPS du esengelaki ke soki moto babakisi moto mosusu na bacombinaison soki bozo kosala bacombinaison il faut na bato oyo mosusu il faut bamanke bavoi soki totali bien na logique na côté na Monsieur Denis Kakoka, s'il vous plaît, Maman Thérèse, avant de bon nabili au stand de Namboka Belgique, à Komia Lobby, Bandeko, Nazali na Montuna Moko na Lingina Tuna Pona, Monindenge Batwa IDPS, Bazalaki ko sepela Pona Kolobaete, Président Félix Tshisekedi, à suspendre Masolo ya ba élection ya Parlement, to ya Sénat, alors yango wananga na Lingina Tuna na Bino, ke ndenge ezali wana eske ye azali na droit selon constitution ya kosala babiloko ya ndenge wana pe bamisusu balobi ke ndenge ezali wana ebongi malamu aboma Sena yango wana nalingi nayeba eske na mibeko ya mboka na oyo etali bongo constitution epesi ye ndingisa te ete akoki mpe koboma Sena na mboka na biso to azali mpe na balimite na ye wana nde bokoki korepondre ngai na motuna oyo natuni soki nakoki kozwa ye yano. Merci. Ok, monsieur Denis Kakoka na Lombango Penza, so vous répondre à maman, malobi zali pena s'il vous plaît. Oui, maman tuna moko ya kitoko. Papa Roger, tikanga mwa tango mwa muke na expliquer maman na batu mususu. Tango nga na za koloba na ba émission oyo eleki oyo nga naza koloba bamanda ya badepute bamanda na bango non impératif nalobaki bien ke depute soki azwi mapona soki aleka na mapona il faut akata motolu na parti na ye na bato oyo bavotaki akomi kosala na intere ya kaka ya mboka ya mibale ya naloba article 107 je crois bien ya constitution na biso elobi nini député mutu moko te akoki kokanga député na maloba oyo ya kobimisa na biloko nyonso tu oyo ya kosala na kati ya parlement même vote oyo ya asali mutu moko te akoki kokanga ye que asali mbeba parce qu'en ce moment là il est aza couvert na immunité parlementaire yango wana nga nazo kotuna vote wana esalamaki wapi vote wana esalamaki na kati ya parlement ezali vote esalemi na kati ya parlement parce que seni ezali vote
indirect. Donc, acte où il y a député à Sali na kati ya parlement. Mutu moko te akoki kokanga ye. Po bakanga ye. Soki na ka ya corruption, il faut okanga ye mbemoko. Oh, bazoko loba en flagrance. Mutu oyo vraiment bokokanga ye na mbongo na maboko bien nini bazoko corrompre ye bokangi ye boye bou rêve à l'appui. Parce que pour le moment ndenge ezali awa na minute oyo tozoko loba et community bazoko sala ba investigation azui mutu te azui nani mutu te yango wana mais côté ya mibeko oyo mokonzi ya mboka azwaki oyo ya koretarde bamaponami ye aza na droit moko te ya kosuspendre l'activité ya maponami. Même à table oyo bato bazokoloba article 69 oyo président de la République azalaka neti arbitre wana ezali na cadre par exemple que monsieur Denis Kakoka bandeko bakomi balobi olobi que Félix azali na droite alors pesa bango raison oyo ezali kolakisa ete Félix azali na droit moko te malobi zongi epai na yo s'il vous plaît. Oui, aza na droite parce que biloko oyo etali maponami ezali na maboko ya seni ezali nini moko indépendant. Alors na constitution mboka na biso maye matadi maponami ezali nde tribunaux ezali oyo etalaka neti cour constitutionnelle yende mutu akoki kwani koloba ke annule maponami ou bien bon maponami wana ezali malamu parce que même ye moko mokonzi ya mboka po akoma nebonga wana azwaki aval wapi azwaki aval bipai ya cour constitutionnelle. Ye akoki koleka te kozwa décision sans que oyo etali maponami sans kolekana seni sans kolekana na cour constitutionnelle. Jamais. La prérogative wana ezali etali ye te. Mokonzi ya mboka azalaka na ba prérogative na ye na esika ye asukaka. Il n'est pas le chef suprême akoki kodécider te ke na place ya bato mosusu. Chaque institution aza na prérogative na ye oyo constitution epesi ye. Voilà ndeko na ngai nazongiseli oyo ya na motuna na yo. Ok, merci monsieur Denis Kakoka. Alors na baluki pe epai na yo monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza ebongi malamu yo pe okoka ko répondre na bandeko na motuna oyo. Est-ce que Félix Tshisekedi azali na droit ya ko suspendre ba masolo ya élection ya Sénat ndenge monsieur Pierre ndenge monsieur Denis Kakoka uti koloba na biyano na ya uti kopesa? Est-ce que azali pe na ba limite na ye na makambo itali bongo mboka to ye lokola azali chef suprême akoki ko décider na nyonso azali sans limite soki yo pe okoko pesa biso makanisi na yo malobi ezali epai na yo s'il vous plaît. Merci papa Roger, merci pe na ndeko na motuna na ye.
nakanisi ndeko Denis Kakoka auti ko évoquer l'article oyo ezali vraiment na importance ya mingi nakotangela bino pe lisusu article oyo par exemple article 114. Chaque chambre du Parlement se réunit de plein droit en session extraordinaire le 15e jour suivant la proclamation des résultats des élections. Ozomona que ezali déjà na planification oyo constitution epesa pour nanini ezali pour empêcher ba interférence oyo tozo koloba neti ya présidence de la République. Mais ce qui botangi pe président de la République n'agit pas par ba communiqué. Communiqué il y a présidence de la République ezali par exemple ba kopesa oyo ya moi manifestation moko, mais pour ce qui regarde les institutions, le président agit par ordonnance. Le président a agi ça na ba communiqué. Et puis ce que botali malamu communiqué wana ezali signé par directeur à cabinet na ye. Tozali na tango ya ba soki mokonda bonza te oyo ezalaki na tango Mobutu. Nous sommes dans la démocratie. Ezali époque wana te. Papa Roger pona nini na lobby yango. Parce que lelo soki botali directeur ya cabinet ya chef de l'État azo ko agir comme si il était là, même pas azalaki neti vice-président ya République. Même na tango ya Joseph Kabila, il y a 1+4, les autres vice-présidents n'agissaient pas tel que Vital Kamerhe Azoko agir lelo. Azoko prendre, Azoko soit ma décision mususu en violant netinaka oyo, en violant même la Constitution. En violant la Constitution, on ne peut pas empêcher. Et surtout, bisoto yebike Assemblée nationale, elle fonctionnera toujours de pair, Bazaneti, il passe à la Sénat. Et que yo empêché institution Moussousou et Zali, parce que président de la République, ce qui te yo le pouvoir exécutif, c'est le gouvernement. Gouvernement est au bima, na niveau de l'Assemblée nationale. Pouvoir législatif, ezali bakonzi oyo na lobaka ba député na ba sénateur. C'est ça le pouvoir législatif. Le pouvoir judiciaire ezali ba cour et tribunaux. Donc biloko wana séparation oyo batu ebele oyo yemoko tango azalaki na opposition oyo babandaki koloba la justice est inféodée. Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, la justice est inféodée, mais c'est la même justice oyo batikelié. L'armée, la même chose. À part que, yé azoko kota na ba institution mususu oyo na niveau ya parlement, mais maintenant, yo okoma wana ou empêcher ba institution oyo mususu pour devenir quoi? C'est la naissance même de la dictature. Article 114 ezolobanemwana. Mais ndeko Denis Kakoka aye ko évoquer article 107. Article 107 ezolobani. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison de ses opinions, en raison des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec autorisation de l'Assemblée nationale
ou du Sénat selon le cas. En dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou le bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive. Jusque-là, la présomption d'innocence est au bénéficier n'a pas député wana. Bango va pas si communiquer par lobby cas de flagrance. Cas de flagrance, vous connaissez et l'auteur et la victime. Mais auteur maintenant, c'est qui? Ils ont accusé FCC. Victime, ils ont coupé ça IDPS. Est-ce que IDPS, bango batu baza exécutant, soit il y a corruption, est-ce que bakoki cause la victime? Donc, point wana tozo komi tuna. Et est-ce que chef de l'État a agir par émotion? Ndenge ndeko Denis Kakoka outi ko évoquer que tata mwasi na ye aza éluté. Mais aza éluté alors que bango bazalaki 12. Toza na confusion au sein de bango. Parce que ceux qui devaient dire la vérité, ils allaient d'abord ceux qui ba corrompaki na kawana toyeba babengi Peter Kazadi babengi baninga na ye nyonso balobi mais bon bino bovotaki nani pour que batuna biso babimate et personne entre eux oyo ya ba Peter Kazadi wana ba contester élection ya ba sénateur ou ba pesi ba kotisi recours que a biso to échoué parce que ma voix na biso en tout cas eza ndenge biso to vota kité mais recours wana bang monsieur Pierre Maziza s'il vous plaît motuna moko outi awa et outi epai ya monsieur Mamba komi alobi mais bande ko ngai nazali ko comprendre lisusu te parce que soki totali malamu makambo oyo etali bongo ya corruption ezali makambo outi na au sein ya ba député ya UDPS. Donc, ce qui Félix alingi ko s'apprendre na batuna ye ya UDPS oyo bazu ba corruption et non akende ko suspendre ba élection ya ba sénateur pona koluka a justifier ndenge nini bato ya UDPS ba corrompre bango wana ezali penza na sens te et bongi malamu akoka kotala makambo oyo ya corruption au sein ya ba député ya UDPS. Oyo ya koluba ete a suspendre Sénat wana ezali ko tenir debout te pe nazali ko kamwa mingi makambo o Félix azali ko sala soki penza ezali na nzela alors na komona ke biso ba congolais mitu ezali ko sala te po ezali na sens moko te ya ko suspendre Sénat yende ya kubenga batuna ya IDPS po akoka kosenga compte na bango na ba corruption oyo bango bazwaki. OK, monsieur Pierre Mazana Pesio Maloba s'il vous plaît. Mais justement, Ndeko, ezali normalité, c'est une histoire interne. Oyo, lelo bato ebele babandaki ko condamné par réunion oyo esala ebandaki ko salema na niveau ya FCC. Nazui batema biso nyos tolandi ba témoignage ya Ndeko Jekoko Mulumba. Jekoko Mulumba wana Azali, c'est un cousin à Félix. Batuniye, balobi, oh, mena liste wana tata mwasi na yo, tante na yo azalaki wana. Ya lobi, ah, nga d'après, comme nazalaki na réunion te, ils se sont repartis. Biso tolobaki yango avant awa, tolobi, mais vous devez vous repartir, balobi, oyo, un tel, par exemple, n'a nazwaki marge, n'a lobby 6-6 pour avoir ne fût que 2 sénateurs. Bon, se projeté na Batouana 6. En cas, il y a manque, il y a voix, bino bogoyeba de quel groupe. Donc, le groupe est commis un peu restreint. Alors que Bango Kuna, Bayokanaki, Bapesa, 3 voix. Bazala au moins, je crois, 3 ou 4 sénateurs.
mais herba komi na salle d'après la déclaration oyo ya bango ndenge yozolo bake c'est un problème interne ya parti politique. Peter Kazadi a komi kopesa ba mususu wana par instruction contraire va voter ce qui M. Senga. Mais semble-t-il, je ne confirme pas, semble-t-il, Senga wana, ce n'est pas un dans le banding wana que azali mutute oyo a œuvré nakati ya IDPS. Mais aye ko se retrouver dans la liste ya bato ya IDPS ndengeni. Est-ce que cette corruption là bino ezali na lo bakaka ndenge wana que ceux qui sont comme c'est comme dans la police ba oyo bakei na terrain bazui ba ordre ya mabe et outil likolo. Est-ce que cette corruption là ne peut pas être na niveau ya bango moko ba autorité ya parti Senga wana ayeko mona na liste na bango ndengeni. Ok, merci monsieur Pierre Maziza natango pe poto kende na lombangu na moni tozali pe na monsieur Claude Moussaï kat na biso. Monsieur Claude Moussaï topesi yo pe maloba tozwa point de vue na yo s'il vous plaît. Monsieur Claude Moussaï maloba ezali epai na yo s'il vous plaît. Ok, namoni M. Claude Moussaï azali na moi problème moké na oitali bongo communication. Alors natango yo na baluki bongo epai ya M. Denis Kakoka Midse, Denis Kakoka na pesi yo pe maloba tozwa makanisi na yo na lombango penza s'il vous plaît. Oui, mais merci mingi papa Roger opesanga maloba. Na wuti kolanda mutuna pe oya bandeko wana ba wuti kotuna ndeko wana wuti kotuna. Ozomo papa Roger na ndenge biso tosalaki bacalcule ya turu kuna toza koloba te bakokaki kozwa même 2 toloba na biso 2 ou 3 députés 3 sénateurs mbeba oyo euti kosalema ndenge nalobaki avant présence ya Senga présence ya Senga eye kobebisa makambo parce qu'à partir du moment où stratégie oyo bango bazwaki déjà avant bango na mituna bango bazoyeba te ke ya une autre personne oyo candidat mosusu aye kobakisama bango baye kodécouvrir yango peut-être na kati ya salle ndenge ndeko Maziza awuti koloba ona ndenge député provincial wana aza koloba ke baye kosutuka bazokoyebisa bango ke il faut voter interne. Il faut voter interne. Parce que sur les 3 voix, ceux qui saignent, ceux qui saignent encore Bibaki ou pas, ça je n'en sais rien. Ceux qui pas payé déjà 3 voix. Dans le niveau de Bango, et quand la presse, il y a 9 voix. On a 9 voix wana. Il ne faut pas qu'Abolango, je crois bien. Monsieur Denis Kakoka, s'il vous plaît, Monsieur Merlin, Aouti Koko Malobi, Bandeko, Bozali Komitungisa Nabino Pamba, Makambo Oyo, Peter Kazadi, Asali, Félix Tshisekedi, Aebaki Yango, très bien. Ezali ba jena bango, Oyo Nyo, surtout Bazali Kosali, Ezali Nango, ba mascarade, Ponako, tromper, vigilance, ya base na bango, pe, bato nyosu bazali kolanda bango. Donc ndenge ezali wana nazali koyebisa bino ke ezali baje na bango bayebi pourquoi basalaki eloko wana. Avenir un jour ekopesa raison na makambo na koyebisa bino bondimela ngai
Peter Kazadi akokosala likambo te sans que azwa accord epai ya ye moko Félix eza biloko na bango to masolo na bango ya kati. Ok, monsieur Denis Kakoka, nazongiselo maloba s'il vous plaît. Oui, ce qui ndenge ndeko wana wuti koloba même ngai na mutu na nga na bima mutu wana akoko ya kokweya te ndenge wana ndeti na kati ya njinja kwei na kati ya pla ya biloko ya kolia likolo ifo bayeba likolo ifo bayeba yango anga turo kuna nalobaki ke nalobi non nalobaki ke y a un problème il faut ezala na niveau ya badirigeant parce que barecrute kotia baliste ya bacandidat nani akosigne yango nani akosigne mpo baprésente bacandidat wana nani akovalide ça mokonzi ya parti oyo nyonso cela veut dire que ekomi neti bazokopinir ozomona ke mokano oyo ya kosuspendre baponami ekomaki neti punition collective. Or, l'infraction, or makambo ya corruption, l'infraction est individuelle. Même dans le cas de la constitution, wana et komama. L'infraction est individuelle. Vous condamnez sur tout est que vous êtes des corrompus. Allez, vous suspendre le Coran. Ma bonne amie continue de susciter. Wana ekomi bozana mutute mais opesi punition collective koki kosalema te koki kosalema te na ata na bamboka oyo ya bamidele biso awa papa Roger awa na mboka Belgique makambo ya corruption ube ya maponami kaka boyo fraude o nini boyeboye papa Roger bourgmestre wana aye te maponami esalamaki kala abimi mpe bourgmestre Nambo awa bakataki yango te les enquêtes continuent te baye kozwa bapreuve à l'appui sikoyo nde baye kozwa ye bayebisi eke baenquête tosali ebimisi biloko boye yo sikoyo ifo balandela yo baestopaki makambo ya maponami te parce que na biso na mboka bakonzi mingi bakomi neti bagangi po bamesana neti na mingi makambo suspension batikaka maponami te na suka. Les enquêtes continuent, mais il faut continuer. Dans la même dans ma cambo, il y a des dépenses, il y a un plafond. Mais malgré que Bamoussou, Babouimissa, Mambon est belé. Parce que agir tout de suite, parce que tu as ma ponami, ça l'est mis, et s'il allez, Babanou, qu'on l'a de la bango, n'a pas compte, n'a pas bango, yo leki si dépense même il y a 100 000 on leki si aux en beba
même awa na biso awa papa Roger na kati awa ya Belgique awa na un jour avant ma ponami député moko akendaki na homme de vieillard asali chèque apesi homme de vieillard parce que na biso awa ezalaka na homme de vieillard kala ezalaki ke bazomema bakoko bazovote à partir ya bahomme mais bato bamonaki ke abimisi chèque bazwi bonne note alobi azokosomba bavoi na bamibange batiki ye te maponami esili ale ekomi na moma ya baprogrammation banini tout ça bake na bapreuve à l'appui adversaire na ye moto afundaki ya tala ngai namonaki ye apesaki mbongo kapanda boyi apesaki chèque bake koverifie mpe ya solo mais oyo ya IDPS ekomi kaka suspicion preuve moko eza te mpo na nini bake kofu oyo eza période ya bacontentieux mpo na nini IDPS ake kofunda te na cour constitutionnelle mpo na nini soki bango baza na preuve yake bayibaki bango maponami oyo ya eu corruption mpo na nini bafundi te pour le moment maloba na bango kaka mpo na nini kimbuta bimi na Kinshasa bona po ça c'est pour embrouiller les gens parce que na bango moko kuna na kati ya parti ekomi neti bitoto balingi makambo ya parti ekoma ya bakongole nyonso tu ekomi eza pasi vote ezalaka mutu batikaka tika bazuzi banani bainspecteur balandela makambo wana yo kokende processus mobimba électoral olobi suspension eloko moko oyo etali yo te eza na baprerogative na yo te. Ok, merci monsieur Denis Kakoka tokende pena na lombango po ete minute na biso tokomi kokende vers la fin. Alors na tango yo topesi lisusu maloba epai ya monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza tozwa makanisi na yo na oyo ndenge ndeko auti koloba s'il vous plaît. Oui, merci Papa Roger nakanisi ndeko Denis Kakoka pe ngai moko na explikaki malamu. Le problème en réalité ezali problème interne ya IDPS oyo il fallait pas résoudre yango entre bango pona ndenge totangi article ya constitution ezokopesa batu en réalité droit ya ko sanctionner ba député na bango suite na vote na bango ba sanction ana soki ezalaki neti na nini batobolo ba sanction administrative oyo bakoki kopesa baninga na bango pona ngai personnellement ngai nakoki koloba oui vous nous avez fait manquer par exemple 3 sénateurs na ndenge biso tozali c'est aussi un manque à gagner na niveau ya parti yo au lieu de 10% oyo ba prélève kapona parti on va te prélever par exemple 15% et sali pénalité durant mandature na yo mobimba ce n'est pas 10% c'est 15% donc on pénaliser bango financièrement parce que
soki otali malamu problème wana ezali problème na bango. Mais le plus grand regret oyo ndenge nga nalobaki ezali émotion. Chef de l'État azokomona ke tata mwasi na ye bazangisi ye ebonga ya kokoma sénatrice. Donc eloko wana donc esali bango émotion, donc agir parfois sous effet il y a émotion. Mais vérité bango moko na kati ya IDPS ba yebi yango. Soki esalamaki kaka na coin moko tokoki ko comprendre, mais esalemi presque partout où ils avaient la possibilité ya kobimisa ba député ba sénateur esalemi pe na Mbujimayi. Mais total ananu ndenge ezali wana qui pouvait aller corrompre na terrain oyo yo yebi ke terrain oyo examiné ezali parfois bango moko mauvaise organisation interne ya parti soki Kabund apesaki d'instruction suivie na Kinshasa. Je ne pense pas que apesaki angope na même ampleur, na même rigueur na Mbujimayi et partout ailleurs, lui étant na kati ya Kinshasa. Oyo batu bazoko bimisa ndenge nini koma André Kimbuta koki kobima, mais abimi na côté na ye ba côté mususu na Kinshasa te. Et puis n'oublions pas, on ne peut pas dire que tokoki koloba que mutu na mutu azana terrain na ye ya chasse. Oyo na marketing ba lobaka que André Kimbuta peut-être a ciblé peu quoi na ye. Oyo ye azali populaire, il a postulé, il est député élu na Kinshasa. Il est député élu na Kinshasa. A cibla quoi na ye. Le lobino bokoki koloba Kinshasa mobimba. Combien sont contre André Kimbuta? Mais bakoki kobima ebele. Mais ceux qui bokwe na bokei na point oyo ba votaki ye, mais bokokende bokoyeba popularité na ye. Donc c'est ça aussi le problème ya biso ba Congolais. On regarde et puis batu mususu ba jijaka. Donc nakoki koloba ke muto ako juger oyo yoko ozo juger muto oyo yoko ko juger te, parce que azali a garder bandi na ye. A garder bandi na ye yoko kene na bandi na ye oke kosa osalisi accident olobi ke yende azana infraction. Donc total aka ba politique ya mboka na biso do agisaka na sentiment te. Pour lelo ngana zokomona soki si nous ne faisons pas attention, nous allons filer vers une dictature. Mais bandeko toye bakape pourquoi nous vivons tous ces problèmes en plein oyo makambo oyo ezokozwa. Biso ba Congolais, nous devons faire très attention. Parce que Banguna Oyo ya Congo peuvent profiter na ba makambo oyo et créer ba conflit entre ba oyo bazali na possibilité ya kosala coalition pour gouverner le pays. Tozo risqué, tozongela neti ba conflit oyo ya ba années 60 Kasavubu Kasavubu na Lumumba. Tozoko risqué tokeba parce que Banguna ya Congo ne désarme pas, surtout pour na makambo oyo Italie code minier. Biso nyonso ba Congolais, nous devons nazoloba yango honnêtement, nous devons soutenir le code minier. Parce que biso nyonso to belelaka, mboka na biso ezana nkita, ezana manso oyo to lukaka. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de transformer tout ça. Nous devons bénéficier na moins pourcentage oyo biso il faut tozwa. Mais imaginez que muntu accueilli azoko kende na 97%. Mais lelo boyebi si mutu wana bon non 97%
ezali mingi kaka 3% ozotikela ngai lelo tikelaka ngai 10%, que les Congolais puissent se retrouver. Donc budget oyo ya mboka na biso biso no tobelelaka toloba ke ata 5 milliards oyo ya budget na biso soki tozwi kaka ke 100% oyo efinançaka budget na biso ezali mbongo oyo bazwaka ya 3% wana. Mais lelo soki ekomi ata na 15 milliards, on peut faire beaucoup de choses. Tozo zanga bénéfice que 12 milliards ya kotonga barrage oyo ya Inga. Donc bamindele ils sont mécontents parce que makambo oyo eruti koleka na mboka na biso nano esalema te ke esalema na koki koloba na tango Kasavubu a passé pouvoir na Mobutu. A passé pouvoir Mobutu akutaki na loba bomengo na mboka. Il a trouvé quelque chose. Mais Mobutu a dilapidé yango, a mis yango na crise. Lelo tozo koloba. Le président Félix a trouvé quelque chose. A mema yango na crise te. Ndenge toloba ke a géré stock oyo ya kutite. A mema pe a bakisa pe na stock wana. Parce que lelo atteint un programme où il y a 100 jours à Sombi, ni tracteur, ni bulldozer, ni elokomoko, tout il a trouvé. Aye kokuta yango, ngai personnellement, initiative ezali yaye, mais le programme qui est là, ezali programme na yete. Aye kaka obakisa. Alors on critiquait, bakolia banzela, eloko nini batinoa lelo banzela ekufi boy, mais on pleure banzela, mais to bandaki ko réclamer kaka banzela baliaka banzela bomoni boulevard ndenge basali yango ebongo baliaka banzela akata asphalte wana acha na nzungu alia. Donc mais lelo la première chose il y a zokoloba ko relier ko bongisa banzela pour vous montrer que importance ya banzela ezali. Et que yé akuti eloko, akuti ba bureau équipé, musée Elayaki, ba moboutistes ont vidé les lieux et ont vidé les locaux. Eloko moko ezala quitté. Eloko moko ezala quitté. Donc lelo yé akuti abakisa likolo ya oyo yé akuti. Amema bisote na zayanisation oyo ba kerer, ba zoaki, ba yekokuta, ba meni, ba silisi stock, ba ndako oyo ezalaki ba compagnie ekomi ba che ba locataire. Donc yango nde tozokoloba mboka na biso ba ennemi ba sili nanu te. Ba sili te tozokomona lelo l'Union européenne, le Parlement européen va être bientôt na juin oyo parlement wana ekozala renouvelé, mais bozomona avec quelle vitesse bango bazolinga kokende et kokende wana ko réussir babiloko wana yango nde bakozwa comme bilan. Nous avons renoué avec le Congo, nous avons tout fait et tout ça tokomona bango bako présenter yango comme bilan na bango pour être réélu. Mais biso il faut okeba. Les Occidentaux ils sont bazama kasi na ba promesse coopération oyo baloba coopération. Mais biso to lobi to coopérer na bino to sala na bino ba faire gagnant. Bino bozui biso peut ozui il faut to sepela. Exacte que bino boyaka bandeko leur promesse oyo ngai nazokoloba ma promesse ya ba occidentaux ekoki kozala pe ba retomber nango ekozala parfois même peut-être pas sous Félix président mosusu oyo akoya ou ye moko Félix, mais après 2023 parce que ma promesse na bango ezalaka
ah, on est en train de s'entendre à niveau du Parlement européen et de se tenir une monarchie dans l'élection. Tout ça, l'élection, na mbongo na biso moko. Bango va moni yango mabe. Mbongo oyo ya bango ezalaki na ba condition. Bino bokanisi lelo ke vraiment mbongo ya ba élection et utaki pe na ba occidentaux ba ko permettre que biso to ke no kosoma machine na Corée. Ba koloba il faut kosoma machine na biso. Nous avons aussi un fournisseur de machines. Donc, ezali biloko ya ndenge wana ba sanction mususu tozwaka même sous Mobutu. Même sous Mobutu. Mobutu aloba yango alobi ah ngai appel d'offre ba Autrichien ba gagner. Le roi de Belgique me dit non accorder marché wana na une société belge et tout ça. Mais ba Autrichien ba fundi ngana ke ko samba n'a que pour perdre de procès, mais au profit des Belges. Ozomona, Babylon Kwana Biso, il faut tout ça là. Attention. Le Congo est en train de décoller. Mais décollage, Wana, il faut tout ça là. Attention. Parce que l'élo, Bango Bazoko œuvré, que conflit ezala entre famille politique, il y a Joseph Kabila. Parce que qui tient Mordicus na code minier oyo ya sika. Alors dit que bana moka pe bazwa na zui risque wana. Ba français bango bazoko tenir na port na bango oyo ya Pointe Noire. Bozoko mona ba émissaire. Be émissaire oyo ya ba français. Tozwa exemple bandeko na ngai. Bozola na ngai na ngonga oyo. Kenya bazali na océan Indien. Mais bazoko lobanini baye na Kinshasa oh non il faut botunga pont oyo ezoko katisa na Brazza. Est-ce que bango batongi déjà nzela et ça nécessaire, c'est vraiment important. Et bango est-ce que batongi déjà nzela banda mboka na bango qui na Kinshasa ou même na frontière à Congo, parce que ceux qui ont eu distance port à Marseille, Okeyi, canal de Suez, Oyeko Kita, côté Asie, Yemen, Oyeko Bibati, na mboka na bango, na Kenya, na Kanisi, distance wana eza mokuse que ceux qui osui port ya Marseille oye ko bima côté ya Portugal au longer du koshi oyo ya Afrique wana ngana benga ngo di koshi oyo ya Afrique ti oya ko koma na port ya Pointe Noire botala nano bandeko distance. Quel est l'intérêt du Kenya na port ya Pointe Noire? Bandeko, Tososola, ces émissaires-là ne sont pas les émissaires pour les intérêts. Il y a Bisso, Congolais, mais c'est pour l'intérêt de la France. Bango Bazolinga, Nini Ezala, pour Nabiso Oya eau profonde, Ezala. Puisque le Congo-Brazza, c'est un petit marché de 3 millions de personnes. Bisso déjà, Tokomiso qui n'a pas 80 millions. Ceux qui qui portent d'une grande capacité, ils allaient qui viser marché à Congo. Mais bon, ce qu'on va tala que biso ceux qui to sirisi o ya biso ils allaient perdre mon nene pour na bango biso tozana oyo ya biso bango bazana oyo ya bango mais bango ba visa qui marché à Congo ndenge ba mindele nyoso bozo yoka. Bango balelaka awa balobi bazana ba mboka na bango mais balelaka les Américains nous voulons pénétrer le marché ya Chine parce que là la population c'est des milliards. Donc il faut biso ba congolais en prenant biso to loba kito sala ki émission moko awa
émission wana ezalaki très intéressante ere tolobaki bokeba port oyo ndenge balanse yango wana ezokosepelisa bafrançais te. Et autour de ces élections, vous avez toujours senti l'ombre de la France. Vous sentir yango ombre oyo ya France ezalaki ezokokite biso te. Boyoki même ba eko oyo ebimi na réunion oyo bakendeki po na planète ndenge balobaki tu dois te détacher, tu dois avoir indépendance wana ezali nini ezali dans le sens que koyokela ba conseil ya Joseph Kabila te, mais il a vu toloba yango awa tolobi ba pression nyonso Joseph Kabila ne mutu ayebi nyonso akoloba te, mais akosalela bino na bilembo parce que akoki koloba te eza neti politique na niveau oyo même ye Félix akomi ezali neti kindoki. Tout ne se dit pas, mais bokolandango na bilembo akoloba te lelo ata confiance oyo ya États-Unis tout ça, mais bozomona ndenge ba revirement ya ba politiciens yango soutenons pas donc bango bazalaka wana bazali neti bomoni aiguille oyo ya balance bazalaka na milieu wana côté bango bazoko tataba, mais côté oyo eko pencher yé parfois à glisser pe côté wana, mais au début azali na buntu oyo yé azo pour soutenir. Nous avons tous senti que les Occidentaux soutenaient Martin Fayulu, mais celui qui a gagné les élections, c'est Félix, qui n'a pas été soutenu par les Occidentaux. Passation des pouvoirs, on le biso de vivaka, na ba moka mususu, de vivre en na moka na biso, depuis donc presque 58 ans. To vivre ya ngote, banani babanda qui pour empêcher biso, to vivre ya ngote. Mobutu a été soutenu par les Américains. Nani a yebi ya ngote? Nani a yebi ya ngote? Est-ce que ata lelo okei batu oyo balobaka biso toza bango balobaka ba résistant? Est-ce que vous croyez que Honoré Ngwanda a déjà tout dit de ce qu'il a vécu, de ce qu'ils ont partagé avec les Américains, de ce qu'ils ont partagé avec les Occidentaux, Nathan Mobutu? Par exemple, concernant la crise en Angola, baloba yangote pour ayebi que eloko wana c'est la vie ou la mort. Mais lelo Joseph Kabila pe biso ba Congolais, il faut torieba. Il ne nous dira jamais tout. Peut-être un jour à kokoma ba mémoire na ye. Vous pensez que ye na début na ye les Américains ne l'ont pas soutenu? Ba soutena ye. Mais pourquoi Nasuka yé amoni? Parce que les intérêts des Congolais, ma réclamation au nyonso, yé azo encaissé yango. Mais alobi mais bon mengango oyo batuazo go critiquer ngai. Mais batuazo zwango ba américain. Kaka ba américain wana qui critiquait ba chinois. La société oyo ya bango, ils ont vendu à qui? Au même chinois oyo bango ba banda qui vont critiquer. Donc biso ba Congolais toyeba ce que nous devons faire vis-à-vis de l'impérialiste wana. Ok, merci monsieur Pierre Maziza. Alors natangoyo topesi maloba epai ya monsieur Denis Kakoka. Monsieur Denis Kakoka topesi yo 2 minutes simana yango. Monsieur Pierre Maziza nde akomema biso na mot de la fin po ete tokende kokanga masolo na biso. Maloba ezali epai na yo monsieur Denis Kakoka, s'il vous plaît. Oui, merci. Papa Roger, après ça, maloba.
nauti olanda ndeko Maziza na bokebi nyonso ngai mpe nakoki kobakisa mwa makanisi na ngai mayema tandi mboka na biso ndenge ndeko Maziza awuti koloba tozo kokurir badanger ya mingi mpe mboka ekoriske kopanzana ngai inquiétude na ngai ipesi ngai inquiétude moko ya makasi à partir du moment où le président Félix Tshisekedi alobaki ke alingi kosalisa alingi te ke azopréféré ke maponami ya bagouverneur ekoma au suffrage universel esika wana epesaki ngai inquiétude moko ya makasi po ye alingi kotia bango nyonso to bagouverneur banani au même diapason que président de la République. Mais or na ndenge ya sikoyo ezali ndenge bayokanaki na Sun City entre ba unitariste na ba libéraux po ba libéraux balingaki neti autonomie ke bango bazala et bien, chaque région est autonome. Cela veut dire que le gouverneur, Makamunyo, surtout, et ça, Makakakuna, comme un État dans un État. Ceux qui, bah, idée ou ana, ceux qui ont même, Papa Roger, bah, la candidature, et qu'on nous a beaucoup panzana. Parce que le gouverneur va comme na mutu makasi, cela veut dire que comme le président ya ba région. Ba rendre tout ba quantité na niveau ya gouvernement central. Parce que bango wana ba bimi ke peuple na ngai bango bazo voter ngai. Que ba députés provinciaux parce qu'à partir du moment où députés provinciaux a vu a commis député a conseillé la pona mboka mobimba parce que ce qui développement ya mboka ya région wana ezoko salem mbongo akindi yango bakotinda na gouvernement central kama mbongo oyo etikali bipana bango bakozwa mwa mbongo mais toboyi ngai na makanisi oyo ya président Tshisekedi alingi komemake maponami ekende ekoma gouverneur ekoma na suffrage universel eza eloko moko ya mabe oyo ekopanza mboka parce que mutu na mutu akokoma na kwai na ye akomi gangi parce que bakomi neti président na ba région na bango wana il faut tozala na bokebi parce que na ndenge pays oyo ya France azokotia musukusuku na président Félix tozala na bokebi parce que makambo ya polo wana tobandaki kobelela yango banda kala
bandaki kobelela yango banda kala mais sikoyo ye président mobimba akendaki kuna mpona kotia songisongi po epesa baconflit moko ya kosakana te parce que na bango balingi bato ya gouvernement ya kala te po bango bayebi ke bango baza bateki bazokobundela intérêt ya mboka. Alors il faut kozwa mutu moko oyo aza esprit faible oyo akoki kosede na bango bakoluka nini bafaire isole yo na baningana boyo baza na esprit nationaliste bakoisole yo yango wana mingi ozomona ke même bato ya idps bakomi kamwana bakomi bilobela mpe ya mingi. Alors il faut bamikitisa mpe batika komema mokonzi ya mboka na ndenge moko kili ya baaffrontement parce que soki bamemi na ndenge ya baaffrontement tala na ndenge oyo biso tolobi awa tolobi na ndenge moko ya mabe te me na ndenge ya mibeko ya mboka soki ameki komema na ndenge le perdant ça sera qui toloba ya bosolo na ndenge bazokomema ye badepute provinciaux bakozala contre ye toloba ya solo contre ye basénateur contre ye et badepute nationaux contre ye akobika te. Alors azala azwa esprit ya bomoto azwa esprit ya bomoto ngai nabelelaki awa na lobi président Félix soko oyoki maloba oyo biso tolobi yoka yango malamu eloko nga na retraité mingi il est très mal conseillé na retraité ya mingi mpe baconseiller wana bazokotia mpe mboka engagé vu que banguna tout autour bazali. Alors papa Roger nyonso ezalaki bipa na ngai ya koloba na lobi yango merci nazongisi loba. Merci, Monsieur Denis Kakoka. Monsieur Pierre Maziza, mot de la fin, s'il vous plaît. Oui, merci, Papa Roger. Merci, P. Bandeko News, au Balandi Biso, na Pokwa ya Lelo. Na Kanesi, Toloba, Liloba Yasuka, Ezali, Commission nationale oyo etali makambo ya élection indépendance wana ezali natina parce que biso nyonso tolingaki te que l'état oyo ezokokama mboka et organiser ma élection bino nyonso bobandaki mpe koloba que Kabila azoko contrôler Seni wana. Lelo Seni ezali commission moko indépendante. Mais président Félix Achana Mutuna Yeteke, il doit contrôler la Seni. Il doit laisser l'indépendance à Seni wana. Parce que Azalaki dans opposition, c'est ce que lui pensait.
ba critique na bango ezalaki ndenge wana yesikoyo azoya suite na ba critique oyo bazalaki nango ke a contrôler ba institution wana a créer conflit. Je crois que maintenant mutu nyonso ayebi ke Joseph Kabila na ba réaction ya Seni a laissé la liberté na Seni a organisé Makonami. Il l'a répété plusieurs fois. Peut-être dans l'époque où on a demandé qu'on croit en côté, parce que ceux qui Joseph Kabila s'opposait à la CENI, on aurait les mêmes réactions que CENI Oyo, ndenge azo fait ça dans Mikolo Oyo, que Mapunami pona ba gouverneur et Kosadema et les sénateurs Mamakambuna Bango etali lisusu CENI etali na lobaka kandengwana ba cour et tribunaux. Ce qui va litige ezali ya yete yeseni azuba résultat wana apesi acquis des droits. Donc bandeko mboka na biso to soutenir ba cause na biso to conseiller bango ezali mafinga te kokoya pour manifester que ozali mutu il faut ofinga mais to pesa ka ba makanisi na biso peut-être na ba voix ya ba média ba konzipe bazoyoka na air moko quand donc air moko ba koki ko réfléchir balobi eloko wana balobaki ezalaki malamu to salela yango mais ba idée ya mabete ndenge koya kofinga bakonzi kosala boye wana ezali malamu te biso ba congolais tolinga nde mboka na biso ekende liboso tolinga te tozonga sima en complicité ya ba impérialiste parce que lelo soki yo oza ennemi na mboka na yo okozwa soutien ya bato wana mais quand il va échouer bango nde bakoabandone yo tozomona banini ya Martin Fayulu aza libanda lelo bazoko se réunir en ce moment peut-être basilisi pe ba réunion na bango. Qu'est-ce qui a été décidé toyebi na noté est-ce que oyo bango ba décision na bango ndenge ba mozito babandaki koloba ke tokosala nyonso ba investisseur ba kotisa mosolo te ba investir na Congo te. Est-ce que c'est à l'intérêt des Congolais? Biso pe bambula ezo pusana yepe mozito wana bambula ezo kopusana. Ne faisons pas le mal na mboka na biso pour yo oza mokonzité. Passation de pouvoir oyo biso de vivre eza peut-être ya liboso mais ezala ya sukate ezala lisusu na bakonzité oyo bakoya a installé dictature parce que oyo ndenge tozo komona donc na lamuka ou na ba parti mosusu nous allons aller même oyo na comportement actuel ya Félix Tshisekedi. Est-ce que tozo que une vers dictature te? Posons-nous des questions, mettons des garde-fous. Merci Papa Roger Nazo Miselio Malo. Merci, Monsieur Pierre Maziza. Bandeko Babolingo, Tokomi Bongo na suka ya masolo na biso masolo. Oye sangisaki biso na mokolo mwa lelo. Topesi merci na bandeko oba memela ki biso sujet na mokolo mwa lelo. Merci na Monsieur Pierre Maziza. Merci na Monsieur Denis Kakoka. Pe merci na bandeko nyonso balanda ki biso kote ya boite o batunibi. Ba mituna na bango pe ba point de vue na bango. Merci ya mingi. Na nyonso oyo bosili koloba na kati na butu ya lelo pe tolobi bandeko babolingo tokomi na suka ya masolo na biso tokosenga na bino bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya Radio Zumel 1000. Merci. Zumel 1000 ezo pe kisa biso makambo oyo. Soki ngami ko na komi ebo tunanga so na komi ndeni.
nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka na bengi ka Zumel 1000 pour radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini pour na radio Zumel radio Zumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne monte un volcan bien Keba